na Pierrot le na poko to kota le bi. Balale li kune pa non, tout na soka bobo. Balale li kune pa la bino. Moni hotel mais. Dolali libanda musique. Balale ya wate. Balale libanda soka mayele congélateur ça balé moko june tu. C'est une fraction hein. Allez quoi la congélateur. C'est une fraction. On fait la tata, vous tenez longue, on joue mal, tu as papa masumu ki aden. Toko sala nyonso makila. Moni awa. Toko sala nyonso. Oh déjà ça. Ngai lupango na mona ngai na kolia mutu pona likamba lupango. Makila otanga te. Biso so to ngana lupango na to suite bino bobo ila so mambo aden deni. Kasi ko to yeba qui est vrai aden de papa. Aden na ngabimisa mo ba sa bino aden. Ko benga so bana makangu bana ba. Poko sa ngobilo bobo ila so résultat. Oze longi moko ya mukolo elali banda mingi na bambula na bamoyo oche coupe yo lo toyeba ka mitema mabe banda kala to ya ngala banda pola mula na obe mwasi munene bogo okata so papa nzunzu penza moite ndaka na avant bima ozaka na wapi Omar ana papa sangisa biso solo ababa mi bibela bazalaka na wapi affaire le temps na biso ya mwasi za nzunzu moko mari ada nzunzu oyo ana courage moko balonga ngai kuna yakasana eza munene pona mutu moko munene ta kuna za munene na kati ya monda boyoka na kuna kati ya monda mpo eza munene boyoka na yoka na kuna pa ndeko na mobali kuna ndala to sala boyi na saki sabino te s'il vous plaît na zo sala na ngate abi kaluji yo na gas fita bana bolingo na bino musika so ibe bosala nyonso yo lobi awa wana grâce na kuna na bakongo totika li conjugal na esi papa ale na tiki li conjugal na nga na mosi na nga na ye cop le lupango tata bomanga awa Alain ils ont expliqué Alain à comprendre Alain to papa bo banda ngo boyete papa nini tu ala mambo cop non il fait vendre na mutu na bino bo ke kuna boyete Alain tu as acteur tu es joueur na cop déjà qui papa ils allaient rater pour ceux de sali qui papa écoute na cop jour à partage peut comme dire oh tu es papa ah la mutu to ça la deal donc toi ba collègue toi ndenge moko alors l'autre yeli a risani déjà biso to assumer déjà makamutu boloba tu nga na tiki li conjugal na nga na femme na nga to komo fa na place boloba yeke makamutu za ok mais aller ba ok na biso kuna il a kisi ke na nous bo PZT tam kete de bino ce que faut que bo s'imposer mumi na nga nga za be jamais kola na cuisine nga jamais na ko ba libanda wana na dit que ça cop il faut na simer mais bo s'imposer tous apporte mon comme il faut pas ça ngo ya solo pe na ba pesa on ça ba bien intime bien te ba on kune la que moi na za porte dans le quoi toi ba na photo za na porte na biso vraiment na pesa merci na baba coupe vraiment baba coupe nyonso ya monde entier vous a ébélé je ne saurais pas citer tout le monde merci na ba page nyonso ozo partager ba film na biso merci na nebo ya maki film oyo merci na ba commentaire pour na bête na ba commentaire donc tout ça qui réunir pour na ofinga ndeko na collègue na artiste comme yé c'est kaza conscient aza maman ya nzango c'est kaza conscient aza maman ya nzango ali na tina ta ofinga ni artiste comme dia pour le domaine a été mais muta bi que pour ça le domaine mona muninga na likama na ye ko c'est la fetité que c'est que nous maman nzango on dit que ramasser ba ballon pe ça ka bo même ça c'est que lo mo ne tu yo maman nzango lobi bato ba kokata ba parti ba bi ba tout na ba maman nzango ba maman nzango Ciseaux, kataye makolo wana, makolo wana, ciseaux, kataye makolo wana. Michou, bako piniriye, te. Bala mabalia, soki ezalaki ye moko muta sali yango, consciemment quoi, consciemment. Mais na yebeli SB araza na ma fouetté chicoté suspendu mais il a tombé victime voilà victime d'amour voilà c'est bon là victime d'amour c'est rigolo et ah victime d'amour la case confession intime donc victime d'amour ça dit il y a pas peur voilà monsieur force à toi simanayo bandekunayo toi simanayo merci toujours c'est fou il y a pas à commenter il y a pas à dire. Et le Kalouji ministre, ton ministre lobby, yon nani yon bolo bolo hôtel. Katala il faut qu'il va développer ça quand on a pas parent na hôtel.
Katalai. Obi oza devoir ministre Thierry Bino ba msuba yo bima wala ba ngai moi messe Tout na âge. Âge on dit que tout na âge. Donc yo so dit que 17 ans 12 ans c'est que qui manda quoi avant. Alors toujours que maman les Camerounais to ba ki lelo la clé média télévision bon se préparer parce que ma solo est la maison de mon père ndé en babi Kaluji on a grâce fita bana bolingo na bino musika so ipe bosala nyonso yo lobi awa wana grâce na kuna na ba Congo to tika li conjugal na siki papa ale na tiki li conjugal na ngala mosi na nga na ekop le lupango tata bo manga aw na lupango tata vraiment na pesa merci na baba coupe vraiment baba coupe nyonso ya monde entier boza ebele je ne saurais pas citer tout le monde. Merci na ba page nyonso ozo partager ba film na biso merci na nebo ya maki film oyo merci na ba commentaire on a bêti na ba commentaire parce que 2 millions de vues c'est pas bien ça fait 2 millions de vues 2 millions moni 1 million et on a ba 100 000 10 parce que 2 millions et on a ba 100 000 20 est-ce que ba 10 000 combien bon na ba 1000 francs combien 4 sacs et maison oh tu vas 1000 francs donc ba commentaire na bino na finga mingi moyibi na finga mi mais alors comme si ba tu pas ma sous moyen yum to kena ko yamba na yibi na gayete o mu na ba ki ma pena yo gaye ta kuna me papa li sou ya Thérèse ya na mamoyo ezaki lenge oyo na bato bazoaccompagne chez na yo obeti abeti babengi yana mama oyo ebazoselinga ye mwana oyo ana chika Teresa FM Nguli Oma papa le merci Flavien merci na mam mon leader suprême la confiance on appelle ça kinga merci na papa Masumu Pierrot Ndombasi Ajo Mari grâce fit à mon amour ma petite sous alliance ba Michou ba tout on va prester vraiment la film wana tout c'est les meilleurs na mon commentaire à Moutounio il fait pas ça dose pas ça dans film oyo parce que pas ça place papa le pongo tout le monde qui passe tout le monde place que nzamba ya donc pongo na kaka mais so nzamba yaki maman sila anga kufa na poison te c'est ça so nzamba yaki Pierrot anga bien liboma te c'est ça so qui nzamba yaki avant te bele ba singa pe ba saison 2 ba bifo wana ba vraiment ba kolo mouvement non senga na bino bo cha maman mal à l'aise voilà mais puis ana ba film ya danger et là na kisangala mais bo cha maman mal à l'aise saison 2 et salama c'est ça saison 2 parce que c'est un mingi faut pas voir le bâti c'est un Omar Dasalagi qui est Pierrot abe liboma batika lipo kolandela été tout ça Omar il peut quand il Dasalagi ataki poison ya sila est-ce que maman kufaki point d'interrogation c'est ça saison 2 on découvre ma bébé c'est ça maman Elio tunaka ça on a est-ce que Kaluji akenaki prison ton cherche la terre papa Alain bangona ba CG oxygène maman ça moi belé oh soki bino bolinga bo appuyer yango saison 2 ya la maison de mon père et Salema grâce ya mam sila o ayokaka abaka litoi na eza pour babakuka litoi na eza pour mama malonga litoi na eza te pour ofantsa batu na mesa posala kabali pour nokoya kofinga mwana batu mishu asali bino nini posu pour bolati maputa o toye kopesa message de sensibilisation or boye pour no critiquer mishu en tout cas esali soni mama bofandi pe na table na babiki na maboko na ye bozokoma makambo malonga oyo bokateli mutu na mutu eteni ya kofinga mishu est-ce que eza na sens esalami na kongo awa soki bato bongo soki baba mama nzango mama nzango ali na ntina ta kofinga ni artiste comédien po eza domaine na ye te mais moto ayebiki bosala domaine mona moninga na likama na ye okosala yango feti te soki oza no mama nzango obi ke ramasser ba ballon pe ça ka boye mam ça bisaka lo mo bo neti yo pe mama nzango olobi oyo bato bakokata ba parti ba bi bango tout wana basaba mama nzango ba mama nzango donc mutu asalaki réunion mpona kofinga ndeko na ye collègue na ye artiste comme ye seka aza conscient aza mama ya nzango sizo
kataye makolo wana makolo pu makolo wana sizo kataye makolo wana bamama nzango nde baofinga oza artiste ye na yebeli baartiste lokola bamama bijou la reine batheresia bamama lokola bamama makambo bamama lokola bamama na so babolingo Darli Parlata bamama oyo bana éducation jamais kovanda mpo bacristifie collègue po basala ni mosala moko donc collègue oyo kofinga mingani collègue so aza mwana mwasi azali mama ya nzango. Merci beaucoup Maman Gabriel Bolembo tumba ndenge osaka défense ya makambo malonga bakatisaka mingi o Gabriel ayaka mpona koyamba lelo boye aprouva bino le contraire alobaka makambo eza na ntina toke na biso na koshite na kosilisa émission ya mokolo lelo kasi ezali na esuka te masolo ezotambola namoni mpe réseau sociaux eyindi bazomatisa sida bilele na miniature asali nini yanana yango tosala ngo deuxième infection deuxième partie. En tout cas avec beaucoup de promesses ya Kalouji tosala ngo pour le deuxième élément tosala makambo etali sida bilele to expliquer pourquoi ba détail ya boye pourquoi kosali batu pourquoi makambo ezokende mabe et puis tolobi message moko eza important tolingana ya solo tala mam si lelo ndenge azobimisa biso na ghetto tokende ba Madeleine tokende ba Maribel wana eza honneur ya mboka soki azoyamba facilement na culture congolaise boye aleka na ba ministère nyonso facile eza parce que azopresente kaka mosala na ye ya théâtre tokokabwana ti mokolo nini bandeko tolingana ya solo totika ba divergence na ndenge ya mabe tolongola ba polémique moko boye oyo ezali déloyal tosala makambo na ndenge ya bien ekomema biso mosika nayebi te maloba moko ya bien ya suka oyo tokoma osisela nango émission moko ya lelo. Ouais, maloba bien ezaka bato bosa donner massivement. Et puis moi conseil par rapport à la maison de mon père bato ebele balandi film bazosinga conseil Kalouji akoloba nini bazelaki yo mpenza conseil nini okoporte mpe na bafamille oyo baza bavictime batali histoire bokiba na bahéritage babana oyo baka kobima na basuka wana papa botaki papa ndenge bomoni histoire expliquer rien elobi na nyonso noir sur blanc bana biso baka kobakisama na bafamille et bana bacope mpona ba intérêt ya partage bomoni papa lin ayaki kozakisa na matadi nga na mwasi na ngai azwi nga toye cope po so mpongo etekami tozwi part apres tokateli ye donc bana ya bongo baza ebele eya mpe sikoyo bien mpe papa soko ozobotabota libanda sangisaka bana mpe nyonso bayebanaka ezaka mpe kamaka ma héritage te mwana na mwana mpe bakobala na mpe bakolingana mpe place moko boye yo oyebi te mpo osangisa ye bango te ozo comprendre neti nga na erreur wana me na olinga te elanga nga nakomi na 4 bana 4 mama bakati bakangi mpe baparti na bandeli neti nga erreur wana nakolinga te eza erreur oyekaka nga déjà na 4 bana 4 mama mais cette fois-ci na SBG koko nasenga nafanda na litaka déjà bana nanga nyonso bakomi koyebana nelita abengaka priel abengaka wini abengaka Cecilia bazobengana ibranono opesi kombo te ozo comprendre donc naoluka bango siko mama moko approprié motema monene loka mama paradis mama ya priel na Emmanuel mama oyo asangisaka abenga boma mama nyonso asangisaka bana abenga boba mama paradis mais j'ose croire na SB mama paradis moko apima gas fita na ozolo siko rival na SB nayebi ke mama moko bosangisa kosangiselanga bana malgré bamama bamisusu na bakangikangi bana bali kopesa bana te mpona mona bacomparaison na bango na bastati yanga mamona zwa mobimba aobokela moninga su jeton yangai nde bazwa papa na bango mobimba yangai nde donc eloko wana yango toloba makambo malamu mwana wana komibenga tabula ikala anga na tabula ye ekomokanganga nga na tabula ye esika yusufa kobimela oyeba te sikoyo cestadire tokontrolaka balangage oyo bima na monoko na biso pouvoir eza na lolemo
Moi, na bana ko benga taboulay na aventure. Même ko comme na 4 ba na 4 maman. Et tu dis au grand pour de taboulay hier 86 c'est la biographie. 86 père ba Youssoufa. Youssoufa c'est sénégalais. Vous comprenez? Mais millionnaire. Voilà. Donc après sikoyo na muli comme ko ratapanga le bi non. Na kena hôpital pas docteur Mick Mikele. Bakato patron. Na clinique adulte la Kitambo a betinga tonga. Il a bien la tonga. Moi ça ko kosela nga zemi, c'est ka kosi ko la tonga. Alors et olongwa, là nous on mos na kitoko, Angela SB. Mala baka boya. On a bien avec moi, la baka boya. Ça ça va gérer. Bokema na lo baka boya. Na lo baka lo ko gérer. Là et ko kisama. Na zonga rapeka ka lo baba, boni bebe na mos na nga. Nzela SB aki toko mama paradis la voilà yeyo musangisi ya bana pour maman ya solo akabala boti 10 bana aboya ta sangisaka lokola mama ya fait rigola maman Agnès maman nani maman Agnès Lukese maman Agnès Lukese Agnès voilà maman Marie abota maman baka sangisaka bana nyonso ya fait rigola ozomona motema bo maman voilà et ça veut dire maman s'il y a aigle jaune, moi ça fait s'il y a aigle jaune à Sangisaka. Vous comprenez? Nana ketchup pipé à Sangisaka bana nyoso. Vas-y mission na moi pas sautant il y a l'été. Mais là le va qui tout ça la corporation na monde théâtral. On sait que non c'est bandelite. Obi là la casquette il y a théâtre. Ce qui est la musique, vous voyez que la musique c'est moi. Alors, meilleur chanteur, l'équipe tout le royaume dans le Congo, c'est Iboator contre Maître. Océan de la Rumba, beaucoup de la page pour moi, on a marché. Donc, Nicolas, c'est pas succès déjà. Avant de lancer mon goût. Beaucoup de YouTube, Iboator contre Maître. Pour moi, si na junior kizawana mono kebenga kayo bébé maman na ba melodie zawana donc yala za nga ni na kana ba nono fuji na kana ba mignon Abraham zomon masala wana ba je respire un chef d'orchestre la team Wata héritier Watanabe place ba pesa qui est pouvoir place à zongi ko remercier Zénith de Paris avec messieurs les chanteurs héritier Goga Motona Tembe Fifi si on appelle Simbote la pesi Pakalingomba la pesi Trezege Wala voilà spiritas makila Trezege Wala Ishimata et la pesi Cédric Mbou Zali wapi vous comprenez donc la team a pesi son rendez-vous na Zénith de Paris Igwe de la Forêt pour pesi le 4 juillet na la forêt na Belgique. Dans la bataille ça va tout na mutu awa. Jérémy Chabani, l'homme de grignotage, à Tchétat na Angola. En faisant le fantomance à Zoya, tu vas avoir un centre culturel. Awa. Vous comprenez? Tout ça là wana. Présentement que la duchesse a préparé spectacle à Nenga Brazzaville. Mais on a présenté la condoléance à sa grand frère est propre. Le programme vous sera communiqué ultérieurement. Voilà. Donc la SB on a le 23 mai, le 6 juin, date historique, date on a Fachi à Yebiango, le président de la République à Yebiango. Ministère de la Culture et Art à Yebiango. Donc il va mourir dans le théâtre, parce que c'est Kala, donc il y a des publics qui sont en Azala, et c'est un peu pour Bilali Azala. Donc pour que tu demandes, ma fanatique, maman Zozo Agnès, la mère des opprimés, Maman Elimbizi, maman Elimbi, hymne national, salut au drapeau. Ceux qui ont bêtis, n'a pas voiture, n'a pas colonel, n'a pas tout télémaca pour saluer au drapeau. Maman Elimbizi. Donc, il aura plaisir au président de la salle mythique, on a une carrière, et ça a fait plaisir. Donc, moi, je sais que la Bible, si demandez, vous donnera. Il y a biblique, Fatim Beton à Saint-Maca. Tête à beaucoup banque. Liberté dans les boss Eric Mandala, ma belle Sanzio. Zomon. Donc, c'est moi, je partir au côté de temps fort. Surtout qu'il y a date, il y a Zénith, il y a héritier Gogan Motona Tembe, c'est des chanteurs. On a plus de $20,000 dans la poche à Tabakana qui
l'état zate to soutenir biso ba comédien tout dans Simaya héritier Watanabe ba amour bonne musique beaucoup de la page na YouTube il y a Iboto contre mettre beaucoup consommer ba son oezawana excellent Chriske Makengo espace Maeva na Njili to zalawana kumu ya papi ya mère rêvé vena ngai Maki Kitala na kata États-Unis Maki Kitala motema ya Yvette Madimomo ya ngai libota na kata États-Unis petit na kweya Jenny Boyemba okweya pour faire mon États-Unis kweyi donc Jenny Boyemba akweya mais na dit que nzamba hotel msika toujours chimena ngali ya petit na ngai grand pote lokola Gilles Kasongo na États-Unis abunga mais na toujours reconnaissant na dans les enfants na yo na 2009 na 2041 na okumisa ngoka na reconnaissant voilà donc voilà quoi. Merci beaucoup Kalouchi ministre Rankin, merci beaucoup na bino nyonso bozokita na bino rolanda biso na Crème Média Télévision. Continuez de s'abonner, de liker, de partager beaucoup plus et ça biso esengo mingi ne kaka maman Sosona N la mère de Sopima Lingaka elongo na maman Eline Bizi hymne national, maman Kitoko Justice Tobo Sanité, maman Claudine Inès, maman Lucie Abakout na Paris elongo na maman Afi Mayemba na Paris et Tobo sana répété ba edu on a la place on peut ça on peut et bazo benga to zo kala njinenge mais faut comme mon émission ma 0 plus 243 89 64 36 268 voilà. Plus 243 89 64 36 268 pour l'instant il qui passer dose tout nous avons appelé séance visibilité va commenter ma tout et côté prochaine film est-ce qu'il faut la côté ça OK parce que l'homme mangera la sueur de son front. C'est ça. Somme 23 oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la mémoire de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais il faut aller à Sukoyo. Vous comprenez? Donc, dans le film, on va mercredi dans les Abakouk. Sur le quotidien, merci. Voilà, merci beaucoup. Nabilo Nyonso, bon continuer à se liker, à s'abonner et à s'abonner. Le numéro est affiché pour vous n'allez jamais déçu. Bye bye. Il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.